Irene Masiandoki. Ebeteli ndezo boma bango bazabana. Mwasi a regreta kate bazabana. Betela biso masolo oyo omesana. Kobetela biso ya solo kasia. Mwasi apela ye moko sa mombonda. Mamirene ya bamasi andoki. Ezanga papa flamand noir. Papa na chimia na miracle. Irene Masiandoki pe. Oleki bango mwasi mbiji. Mama ni mama, apela ye moko so mombonda. Epela moto, apela ye moko so mombonda. Epela moto, apela ye moko so mombonda. Epela moto. Toto Kinel. Oh. Kasi biloko nanga depuis na tinda. Bande ko nanga ngolo ba razula biloko nanga te 6 mois yango papa. Biloni. Bilo ba koli na tinda kiko? Nasa ndingini. Mo na tindi biloko ça fait 6 mois. Non, agence nango. Mais iko koma TV. Non. Rita na bilo pe leki nanga. Botala pe bato tinda biloko. Muto zo ba forme musicien, ala forme ndela ba moko na studio, aboka ta mutu mo di bangate. Mon frère. Rita. Leki nanga. Biso dans la conteneur zo ki nangola, ils ont chargé l'élo. Faut ça biloko que nous joyeux quand on ça quand tu côté de la salle. Ils ont cherché biloko de Angola, mais 45 jours de 45 jours de commis. Ya fait combien d'années? Angola Express Business International. Ah bon? Pour les aller au Tchèque biloko en France et qui m'a mon Angola. La conteneur peut direct 45 jours sur biloko là. On a ça sur biloko sur la voiture vraiment. Mais quel est joyeux en Angola maman? Antonio Miala. Mwana mobali ye wana na biso ko pedi yaka Rita yaka nangole za wana Angola normalement eza na palanka na palanka donc bana tu Angola ba yebiso komi kana palanka wana so komi na Mathieu komi normalement na hôpital na sanator kalaka oui ça bande komi na hôpital sanator okomi wana pembeni wana tona bara na biso Mathieu zaka wana bara Mathieu so komi na bara Mathieu tuna luka Rua Jota donc Jota ko bazo Jota donc so tuni kana Rua G batutu bayebi déjà agence ezaka moko koto na palanka mobimba batutu bayebi agence ezaka moko Angola Express International Business bana Suisse bana Belgique bana Italie bana Angleterre limero wana eza wana Londres o no sabi kaza mwana Angola benga biso tokoya tokotinda biloko tozwa biloko to charger et que na ba vacances a ozala très à l'aise na Luanda. Bonjour, bonsoir, Nabamure Nyonso Bamisana Kolanda, Irene Masiandoki TV, identité à Bundesi, oh maman abino la cabino, kakaba histoire vraie, pour essa la bino bavre makasi, nabanda kunabino, partout bozali nenge na lobaka nzamba lola, apambola bino, pour na patience, fidélité, confiance, nenge bozelaka masolo ya Irene Masiandoki, essa la vraiment bien makasi, yango to ebisaka bandeko nyonso bazolanda biso partout, ba oh nanu basabo te na site yo bo s'abonner au site ya maman abino bandeko déjà bo s'abonner bo partageaka parce que biso to betaka masolo ya solo to betaka aubergine te to selaka proverbe 19:20 pour sunga yo nanga na suite ya vie like vidéo partager nzambalola akopambola ndenge kaka tolobaka to pesaka merci na bandeko nyonso bazo soutenir biso ndenge to bandaka na sponsor officiel Betty la patronne moi saleki mibali na mbongo ya Dorte Achille Kapesa ndenge na lobaka respect na mama 22 mwasio amebla 22 ndakuna verchache epesa zuwa te ndenge na lobaka Betty la patronne alonga mpiaka merci na koda mboka ya Willy Musheni balobi fondation Willy Musheni fondation moko bien makasi logique ya Willy Musheni umela merci na mama Sylvie Mwanzaka en direct des 001 balobi restaurant super
Père Auberne. Topesi merci na Fatou Sene la sénégalaise. Balobi mwaso akangi masolo ya koteka bageni ya original. Ezo sunga ba papa tope ba mama Fatou Sene la sénégalaise wumela. Ba murena ba mureze na zoebisa ba diaspora. Ozo kende Congo, Kinshasa, ozo luka appartement alloué, chambre, salon, cuisine, salle de bain, topé des chambres, salon, cuisine, salle de bain. Ko hésité te benga biso kaka na numéro ezo le kaona na sesuka na 38 okozwa biso na prix ya bien okolala na ba condition ya kitoko balobi sécurité na nzoto pe na molimo nzamba lola azo batela benga biso o passé ba séjour no ya kitoko na Congo Kinshasa ba murena ba mureze na bandeko bana posa ko bongisa bandako na bango kotia ba panneau solaire bo hésité te bo benga biso tozo pesa bino yango na prix ya bien garantie eza 10 ans benga osumbi biloko na yo na montage ezo dépendre kaka na biso benga kaka na numéro na esuka na 38 soko ningo somba pe ba panneau solaire na ko hésité te benga biso toza po na bino merci na vie nanga Jado Fumu ya Zélande balobi Jado Makola na kati ya Belgique balobi la telendezo boma bango baza bana Jim merci na Yves Djoboke garçon de luxe na kati ya Paris babi mobala molai Yves Djoboke garçon de luxe na mboka ya Bea Zakari Tulomba mwasi kitoko pe taille mami la plus belle ya Bea Zakari o ya prêtre Zakari vena biso ya Bogar partagez vidéo likez tomeka kosola et kosala biso bien makasi ba murena ba mureuse na la kabino masolo ya solo partagez masola mama Irene ce communique to moko vraiment intéressé au kata bokata na ba TikTok panza sango bandeko ba yo kata on aloba kata eza mauvais Jésus-Christ revient bientôt Jésus-Christ revient mwana na moto azozonga na ekobeta lisolo kopesa conseil na ba papa wana ba papa mama Irene na ngalo basusu nini ya pesa ka conseil na ba papa na ba mama te non na pesa ka conseil na ba papa tope na ba mama ça dépend ndenge lisolo ekoyela biso ndenge tokobeta lisolo nazobeta eza mukuse ezali ba famille ya mama mutu babenginga pona kopesa conseil na ba papa tant tozo bokola bana na kati ya ndaku bana bazokola tosala très attention. Pourquoi na lobi boye likambo esalami na poto awa eza na mwana moko ya mwasi esi akola ki grande fille Ezapé lisolo ya molaite Anastasie Vita ya papa Trésor Chou partagez lenga lisolo porte-parole na biso ya Maëlle Tazi Vita Imana landa lisolo na bokebi mama na lobaka eloko moko toza na droit ya erreur te bongo te bibishe mwanzambi euno ba mama toza na droit ya erreur te pourquoi na lobi boye to partager lisolo to meka kolanda yango to sola ba mama ekosala biso bien mais conseil ekokende mingi ipa ya ba papa parce que mobali mutu abalaka mwasi abalaka mobali soki mwasi okomi kopesa mobali mbongo po abala ekomi faux mariage mwasi aedaka mobali na moma ya mariage peut-être que na kolia mwa biloka mike zangi ndenge zaka kozobakisa poza mwasi mais mbongo bapesaka na famille ya mwasi mobali fo aluka ngo ye moko yende fo aya kobala mwasi akoki komibala te yango napesi conseil mingi na ba papa lisolo nazobeteza lisolo ya mwana biso ya mwasi akoli awa na poto mwana komaki déjà grande fille mwana komaki vraiment mokolo mwana azwaki copain mwana azovivre na mwana mobali moko boye bazosala bolingo na bango ndenge zaka copain copine mwana mobali wana akomi fiancé ayebisi mwana lobi nazoluka mbongo pona ya kobala pana bino esengaka ndenge nini mwana bandi ko expliquer parce que tant avant d'akipa na bango sondara déjà mama na bango ayebisake koma pana bango elekaka ayebisi mobali elekaka bo elekaka bino naza mbongo te totala année prochaine soki na zimbongo en tout cas fona bala parce que toujours se comprendre na biso bien mwana mwasi azanga ki na patience alingaki ne kovanda pana bango ti année prochaine ndenge mobali alobela kite mwana biso mwasi ayebisi papa na mama ki alinga bima na ndako akekozwa ndako na ye ba morena ba mores bolanda disolo mokilieza oh mama abino bete le pro max mwaso atika maso na défaut za la kanga irane machendo ki identité ya bundes mwana mwasi azangi patience abi te fois comme année mwasi libala abi na papa na mama ye azwi ndako na ye azobima na ndako ba parents batali mwana pesa komaki mukolo alinga bima na ndako asala kapi problème ite loko ngo bima na yo bima jeune fille abimi na ndako azwi ndako na ye ake kokota mama pasungi biloka mikemke apesi
quelque temps mwana mobali na copain esika azalaki ye mpe atiki epa na bango aye kovanda epai ya mwasi basololi bongo lokola bango me basala mama bavanda na bango esika moko basala bolingo na bango esika moko baparent mwasi bayoki papa asepelaki te papa asiliki abandi kokondane mama abiseke yo oyebaki ke mwana mwasi soki azwi ndako akovanda na mwana mobali oyo boye mwana oyo aza na zemi te histoire vrai mwana azalaki na zemi te mwana boneka akomi na jeune fille mobali po ya kobali mobali bifwa kangisa mbongo amoni ke mbongo ezo bango temps ba 2 ans ndimba baki année prochaine peut-être pas année prochaine ba ko réussir te mwana komaki na posala la kanango ala mukaka na ye nango selon mwana azwi na ndaku mobali pa ye bakomi kovanda papa ya mwasi asiliki vike mwana za mwana liboso il faut abala babala ye problème ebandi na mama na kati ya ndaku koswana ebandi papa bandi koswanisa mama pourquoi mwana kokende boeza makamba soni bana baninga bazobala makambo eke ezongi koswana emati kiti ebambani mama aye kobengisa mwana mwasi abi yo makambo nini osali histoire oyo nazobeta ekote ya bapapa me biso bama mpe tokozwa part na biso me conseil toopesa mwana bapapa yo makambo nini osali yo ke kozwa ndako mpo mobali no ya kuna bokoma kovanda na kopeno moto abali yo te yayeba na baninga bazobala tozokende bafeti tozobalisa yo mwana kitoko bosala kotangi mpe oke kotaka ozwi ndako bovana na mobali bongo pourquoi mwasi abongi na libala mwana répondre mama na bi mwasi abongi na libala eske yo papa abala yo abozobala nga bi oui yebisa papa nga alobi ye abalaka yo te nga banda na vanda na ndako oyo namona koswana na bino ndo ozoswanisa papa abalo papa lobaki ke akobala yo nanu te me oboti biso nga sina kwe mukulu ngi papa balo na mbula nini lokola papa balaka yo te nga pe na loba mama biso aboti biso na pasi papa bala te nga pe na otikala obala te mama irani wana réponse à moi na pesi mama komi traumatisé abi kolanda makambo nga na sala te ya mabe abi non mama oza mutu Comment okova na papa bambula nso bovandi tala nko mwana mukolo boeleki nanga komi na 14 ans mwana suka papa balaka ote si bokoli plus de 50 ans sko papa koba ndet na âge nini mama eske eza obligé kaka nga fo babala nga bapesa bino biloko nyonso pona banda kobota to na vana mobali yo boti biso papa pesa nini pa na bino me bovandaka malgré tout bozaka na ba problème me bobokoli biso ka bongo nga pe na osala ka viwana nga be na osala mama na nga kasaki yo nga na kosala mama irani mwana compliqué ba parents papa tout na bina papa n'importe quoi yo zoka mobile na nga yo kobala nga est-ce que yo balaka mama papa maloba esuki mama lobi mama irani na bengi bandeko nanga na ebisi bango po ekomaki na banoko ne mwana koti libala boyeboye ebisi biso tenga bitala réponse mwana pesi mama irene nde liso na obeta famille ya mwasi noko ya mwana mutabengi mama irene yo betaka masoba mama papa landako mingi lobela eloko oyo bapapa fo bozwa conscience grande sœur na biso na pesi lo lisolo mama ya mwana oyo akoti libala mobali natikala kobala eta pesa ata kaneti ya koka na famille te tala mwana kwe mukolo mwana kizwinda kwa bengi mobile banda kuvanda bana poto tala réponse apesi ba papa siliki alingi kolobisa mwana te tebise bof solola na mwana biloko msu to sa na vito mona ngolo kwa maseki to keba bana poto bazana ba comportement kitoko te baza ba réponse mabe baza makambo mabe tala mwana mama ire nanga noko na bengi abi noko boska ko stressenga bozo spesa nga ba stress nazo sala eska nazo sala nzada na ba stress ebele bozo compliquer nga est-ce que papa balaka mama ote mais pourquoi nga fo babala nga soka za mbongo tuko vanga na comme na sentiment na banda ko savourer vie nanga na vande eska moko na mobali nanga donc mwana comme na sentiment alala kana ala mukana ngo ti mobali zo ba kazela année prochaine bakangisa mbongo balingi ya ko bale mema ko kezo permettre te mwana lobi ya ozete parce que mama na bango pe babala eti yango noko ya mwana famille ya mwasi mute pesinga lisolo oyo elobi mama irani beta lisolo pesa conseil na ba papa tala esika bozoti ya bana na bino yo zana grande sœur bosel bambula ebele ti mwana komi na niveau kozwa ndako akenda vanda na mobali seka aza mwana 18 ans 19 ans te aza déjà 20 quelque esi akomi mwasi munene obala mama na bango te mais yo zo ko insister babala mwana nao tala ndenge mwana compliqué ba grande sœur tala ndenge atie bango na désordre na mobali ko swana na ndako mama lobi na ko sala nini papa zo condamner mama oyeba mama bina yeba kite ba papa botika ko condamner ba mama yango na lobaka bano tozo bokola babimaka na eloko moko boye na kati ya ndako
yango faut tout ça là très attention que soit na miso batu na miso bana disons il faut tout éviter yango. Mama tango sa misa na cuisine ça ke faut ka propre. Mwana mona ki pa na biso ezalaka boye. Mama tango za andaka libala sala ke fort o change ka ba dra na yo. Bana no ba mona ki na changer ba dra na chambre na biso. Est-ce que machine eza vide? Na ko ba dra na biso pour na changer ba dra bana ba comprendre nga sukula ba dra parce qu'a changé. Après une semaine des semaines maman nga sukula ba dra bana ekotika la bango ke ba changer ka ba dra ya mbetu. Tango mona ke libala ayibi ke pa na biso mama na biso abande ko changer ba dra ya mbetu na ba jour boye mwana kolanda bongo mama so ande kolambela pondu boye moyango foto la kisaka bana makambu ya malamu to sala effort to sala kama malamu pona bana yango na lobakelo ko moko eza mibali mingi na poto bakoma bempoli bafinga kabasi bamona batata na bango bazofinga ba mama na bango ba mama ba mabala te bazaki na soumise pona mibali bayebi ke mobala ko finga ne mwasi ko se soumettre na ekaka bayebi te ke na génération o yaya ekomi pasi o génération pilipili yaya o mekoti aïe et suis génération pilipili to ke na mobulu kaka ndengwana yango na lobaka to salaka makamba malamu to keba kolakisa bana biloko eza ba dega mwana lobi ata ba pesi mbonga libala tazo mona lisumu nango te parce que mama na bango aboti bango papa na bango atikali kobala mama na bango te mais bango batangi bakoli bakufi pete donc yepa koke ne libala bongo sanki mbala bala ye akobota na ye bana bakokola kaka bakokufa na bango pete yango oncle ya mwana famille ya mwasi ebi mama irani yo ba mama balandaka yo ba papa pe balandaka yo beta liso na ba papa bosala effort bosala effort koma mobali akoki kovanda na mwasi bambula ebele soki ozangi ça se comprend mais oza na volonté te yango ba morena ba mbuli nzambe soka pesi tanto kosala life ya couple moko mwasi na ba benga kinga ba pesi lisolo ya soni ya pasi o nazomona tandenga ko bandira ngo te wana madombunga kangia otuna nga life ngo mukoloninyo madombunga la patrona mwasa fiti ngoma na kati ya Suède ba morena ba morez ete ya biso ba papa boteyama ba mama tozwa conscience to meka kosala effort to sala kama malamu na ndaku ezala biso ba mama po bana biso ba monaka bano tongo bazokola babimaka neloko moko ya ndaku na bango soko boto boko libana disons salité bana baoke na salité wana tina mabaya na bango yango futo zaka propre la kisa ba ndenge banika ka toilette la kisa ba ndenge balambaka eza na bana biso mingi na poto bayibi na bango ko lamba te ezo pesa soni to kofingisama epesi pasi epesi ma ete ya ba papa siliki mwana koti bala babali ete mwana répondre bango banda bakola papa utikali ko bala mama te ni na mairie ni na église ni na famille oboti biso ne kobo to koli to tangi ngape na ke libala so pe na boti na ngani kobo kaka bana ngamba kotanga pikaka ete ya biso o azana mato ya koyoka ayoka oyo aza na motema kobomba abomba na betika lokola identité bundes ebetel pro max o mama abine beteli nde ezoboma bango babana jiba bebe o identité te mwasi oyo aregretaka te nga na regretaka na nga te o tokutani mbala nsima bizo babaye epesa zuwa te po toleki bino na mosala tokendaka bongo na Tisha Blessing Hand Mère Loboko na kati ya Londres balobi service traiteur ya kano ya propre ya qualité internationale ezepa ya Tisha Blessing Hand Mère Loboko yo mutolingo salisa feti no ya baptême anniversaire mariage au Saint-Valentin journée de la femme matanga olingi balambela biloko ya propre ya qualité na prix ya bien benga Tisha Blessing Hand Mère Loboko akangi masolo na Londres abimaka kendaka pe partout yo pe mutozo bala nao na France na Belgique na Italie na Suisse na Allemagne ko hésiter te kaka na numéro ozomona benga Tisha Blessing Hand ayaka service traiteur oyo tozo respecta ngo makasi po musala nango biso sango deje kenda bo benga na prix ya bien obongisa feti na okozala jamais dessus Tisha Blessing Hand ndenge bozomona ka banzungu ya
qualité oyo ndeko na nga ato bengisi ye wapi akoya na biloko ne nyonso bobosana te bandeko ya Londres babi Mère Loboko alambaka pe banzungu o mwa bimpiatu o makaya bupondu bana Londres oza fatigue olingi kolamba te yaka kosomba biloko deja balamba epa na biso tabaya sur kwanga ya propre tolambaka nyonso epesa zuwa te po toleki bino na musala Tisha Blessing Mère Loboko Nzambe